Mais déjà, constamment on a remarqué, na YouTube vraiment na nos quotidiens. Donc, papa n'a pas de chance, on a théo ou comment ou soit tu vas au bingo te pose au pesa les meilleurs te. Na YouTube, na YouTube, naza vraiment na ema TV sur s'abonner na ema TV au monde pe ba gars qui ba moi blog de tourner wana au monde na njondi au monde na ngai mais pour l'instant naza vraiment te na njondi. Babi, tous continuer à s'abonner na Docteur Guila le Bourgeois TV. Tous s'abonner tout le monde a bloqué bientôt découvrir du trône na kati à comme même l'émission et c'est sa cabino. Babi oza problème à tâche une doute à tempo. Quand de bon monde a du trône d'azel longeli boy. Babi c'est la grâce de Docteur Guila le Bourgeois de azongengi salo poso ya ba fille, azongengi salo poso ya ba tebele. Babi to continuer à kende pas Docteur Guila le Bourgeois, il y a des solutions à ba problème la biso. Cosmétologique Docteur Guila le Bourgeois, Zambé à le poso. Au combat qui la poso le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, lo kese to bengando. Docteur Guila le Bourgeois, azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guila le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guila le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guila le Bourgeois, ya boye basuwa. Basero balinga cimenterie vanda taya kano taya android taya kilo wanga oziwa Docteur Guila le Bourgeois pouvoir à l'opposé pour vivre parce que pour ils ont besoin ils ont des place dans mon coin pour faire une benda beauté olingi benda benda beauté oza na poya ba bébé oza vraiment taya bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Béthanie, en face de la Roban à Massina sans fil. Matadi, sur route de Kinshasa, arrêt Chic Chic. Mwanda, avenue 3 Marches, référence Rond-Point Fina. Boma, commune de Kabondo, numéro 943, référence Rond-Point Petrobaf. Brazzaville, rue Moshi, numéro 100 dans la commune de Poto-Poto, référence Rivière Madjoukou. En Angola, chez Nganda Mama Monique Namart, à Luandaville, cabinet cosmétologique Docteur Guila le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Salut bandeko balandi ya Docteur Guila le Bourgeois TV. Ya bino yo chroniqueuse na bino ya sika la reine du trône, hein? La reine du trône fait pembe fait taille fait bassin. Babi to s'abonner massivement na Docteur Guila le Bourgeois TV. Docteur munene o atrataka ba po banduta ba tâche kakande bozo mona du trône ndazel longi sans tâche. Babi to s'abonner vraiment et ça la bien. Babito s'abonner vraiment et ça la bien ma casse ya bino yo mutasika to s'abonner beaucoup mona be mission na bino bolingaka babilo kwa bien bo sepela nango boko trouver soso ngamo ko na kati na komina bino be mission boko sepela ambabi lelo to yambi invité na biso invité spécial Djadja Chama wazamo ko ba artiste et comédienne avec bino de to découvrir so plus que o Djadja Zali avec bino de to découvrir yemoko à se présenter BBM dans Fongolelanga plateau nanga va découvrir Djadja Chama. Bonjour Djadja. Oui, bonjour la reine du trône. Bonne santé. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc Djadja Chama ko se présenter pour ba fan ba donc on a présenté mais vraiment té il m'a ko se présenter ceux qui a ni nous salaka ceux qui donc ndeni ko expliquer biso pour ba yeba. Djadja Chama ilunga naza artiste et comédien na ma musique pe naza et pas président nanga papa chic Robino Mundibwe naza danseuse pe kuna. Oui, Nasi Bolandi Djadja Chama za double artiste comédienne. Djadja Chama za artiste et comédienne pas plus ça danseuse de Robino Mundibwe. Djadja Chama na musalango théâtre to ke na musala théâtre na musalango théâtre ezo voler comment pour na yo ezo ke na bien. Oui, ezo ke vraiment bien par la grâce de Dieu ezo ke vraiment bien. Donc yamabe o batumsu bazala kasoka yesi kamoni do ba
base oyo bazalaka soki mwana moko ayesika baopesa chance te bazopousser no mwa pembeni mpo mabe na mosala nyonso mabe na malamu ezalaka baréalité nyonso ezalaka baréalité nini oyo omonaki na monde ya théâtre mpe osalaka na groupe ya nani Jaja Chama asalaka théâtre na groupe ouverture de ya mayo autrement dit Alain Tutuka wakumba président na ngai baréalité yo kutani na réalité te na monde yango ya art on a yaki pe mayo ayamba kinga bien na kutaki pe ba o déjà ba ya déjà liboso na nga bayamba kinga vraiment bien tu peux de to kende to avancer mais le monde a ma bête personne ma bezala na ngo malam bezala kamera vraiment et non qui est vraiment bien na monde va ma bé vraiment te ya bien mon ani ma bête dans bande ko na ya convertir bayamba qui est tellement bien ya ouverture bayamba qui Jaja bien mon casse donc Jaja Chama babi Jaja Chama ye na groupe ya président mayonnaise asata inane te batie maman principal mboke lengi do azo beta na ndenga mukete donc et pesa ki mama bete to oleka ki na mbeka o comment po comment na ope muto yesi comme so batumsu bazana babumela ba l'équité ba l'équipe principale te me yomba mo yo beti na bestre ozali donc mboke lengi donc titre filmé et vandi ne pas na bino question posée ngai et ce qui sera mon dame non les candidats ndeni aza papa na ngai aza papa na musala asepeli kochangai nazala artiste principal ya mboka lengi mabeni po ni biso ba congolais bon monde pour penser à ka mabe te atianga artiste principal ye mo kanda sepelaki ndanga mabete c'est que musala na onde tellement zo pesa les meilleurs yango papa bité atia kwa kanisika wana mais Jaja Chama constamment on a remarqué na YouTube vraiment na nos quotidien donc papa non a peso chance wana te o comment ou soit bazo bengo te pozo pesa les meilleurs te na YouTube na YouTube naza vraiment na ema TV so s'abonner na ema TV au monde pe ba gars qui ba moi bleu de tourner wana au monde net so ki otale ki bientôt vefuye ta volo bo vende non ngeza kaka question o ba fanatique ba tuna ki ba bi Jaja Chama mona na kaka na bloko ya TV na YouTube tozo retrouver Jaja Chama te malgré lobby na Yama Yo TV za chaîne ya président yo osana capacité yo le capoza chaîne na bino ya groupe donc o to benga ka banzonzi na chaîne ya bato libanda o bato ba pesa ka les meilleurs o ba le kaka mais tozo koka ko retrouver Jaja na quantité pourquoi donc papa n'a pas so chance to comment na njondi au monde na ngai mais pour l'instant naza vraiment te na njondi mais la chaîne ya Yama Yo TV au monde nga mais na njondi vraiment naza vraiment te no va na coach vraiment njondi te papa na nga apesa nga chaîne te mais akopesa nga chance pour une minute o apesa nga chaîne te mais akopesa nga chance pour na mwana ye ok Jaja Chama lobby ke na banzonzi boko ko retrouver te po papa non a payé chance te mais a coupé sa chance pour consommer nanu na YouTube na Yama Yo TV pour s'abonner massivement ma chaîne les autres tabagagi ya bien beaucoup retrouver Jaja Chama na kat Jaja Chama na monde yango ya théâtre tozana entro na monde ya théâtre na monde ya musique to na biso na monde yango ya théâtre ba parami baboya kabana ba sa musala ndo ba benga musala bandumba ya ba pit donc musala moko ebebisa kabana surtout bana endako donc tant ba parents non ba ke o sa musala na lo réaction na bango ezaki nini ko mona mwana bango zo sala na ba fio bazalaka surtout na piso bozo jouer mboka lengi donc bozo la ta vraiment serci tant papa na maman ba tala donc ba lo bani papa te nazana mama maman nga mona ki na commencer à théâtre ezalaki moi passe apekisaki nga comme déjà la kendaki na ponaki na sa théâtre alobaki ba moko yo taka da mona poni musana abité na tika na pese chance na tika sa musane tipe na continue pe dans sa théâtre ayo resino comme ma musique ayo comme au tika ma théâtre comme ma musique ezalaki pas si mais comme danga déjà nga moko déjà pour na za moi qui na za déjà grande fille pour danga mo danga pona ki na sa déjà ngo alobaki apekisaki na ye mais esimba nango te pour déjà na kendaki vraiment passe mais nakindaki nanga atika nga maboka nzambe
Oui, déjà chama lobby, ezaki moi difficile mais comme isko facile, maman trouver un dans star aza déjà na famille. Siko et comme qui ndenge ni ero kinde sur na monde so qui danseuse. Na monde qui danseuse au côté non ndé, ni mo ko se pele so même temps osa théâtre, même temps osa pe sous na musique. Mo comme to se pele na qui danseuse au comment. Musique vraiment bande na la muke bande bande ko kola. Nana ko sepela na président na papa Chiki Robino Mundibu na ba ko sepela ni makas na ko sepela c'est trop na ba ko sepela njimu na ye ba ko sepela ni na bande ba ko envier musique abeta kana bande ba ko sepela na ti ana ko ma osa théâtre no mo ki ba rap Robino Mundibu on déjà na côté va na ba théâtre na mo ko kende ba rap ya Robino Mundibu na bande ba ko ki ba rap na ye barep ne so bande ba kozanga tina bande ko kende ayobimisa nini je n'ai que mo boye goûter nazala pe wana na bima fulgurante nazala wana malembe ti poza bi yo na mono c'est pas maman na biso maman musique na biso ya ko kota bando bina pa mona kingai na rap na zanga raté na ba concert so abeti concert za wapi na zanga raté comment c'est pas la musique na biso na moni oza mutu yo orchestre ya ko kota bando bina ndo répéter na bi ça va merci pour non ya type na banda na comment pour répéter pour que maman musique na je n'ai que bien c'est que NGT oyo na bina qui peut le roi danseuse na te va ba tenir va ba danseuse na bina qui vraiment le roi danseuse. Donc on va confinement danseuse vraiment beaucoup pour mon Angela et ta danseuse Robino Mundibu c'est un peu ça. Donc toi qui déjà nda uchukoloba dans bana ko sepela na musique yango aza sous le leçon danseuse. Est-ce que maman ira yoka ko miso danseuse c'est qui sont ndeni. Maman vraiment ils allaient vraiment passer par maman. Obi maman théâtre olembiango comme ça maman musique yo lingini na vie na yo abande ba koloba mama bathenga malaise mama mingi abande ba koloba ngalima mpona ta loba ki vema non ba vraiment loba ki athenga ba mama malaise vraiment mingi vraiment ya mingi no ba mama selo ti mama boy na ko sama sana dans ce temps ki na ka ba rap boy ti mo ko mona eto besinje tambala amona TV ti pa ko mona pe no kinda ni ne ba émission mo to ko to leka ba émission awa ti mo yo mona émission na bin va wa dans ça tina yo njima na bite mama ya musana nga na pona sala maloba kina ye me apekisa kini na be comme de na ke no te da ko koloba ke mama le comme amona ke da na ke amona solo ko lobe za te ndp amona nga sous danseuse amona solo ko lobe te pour dans ça déjà grande fille à lobel souté comme da pesa comme po musana yo sala ngo kana banga nzambe achanga mabonde ndika mama cha mone mabonde li me par ça. Oh, ça va, boyo kinde déjà où tu koloba. Malgré la qui difficile, nanda mais comme non facile na moment où déjà bande kobalandi ya Dr Guillet le Bourgeois TV. Bah ça va ba déjà marié, mère des enfants ou comment? Déjà chama ilunga. Na bota te na zapi marié te na bota te na zaka ndi bomunga ka bondi na za. Na bala te na pe na fiancé te na ça vraiment noko bandi tinde na ça vraiment ka bondi bomunga. C'est que c'est bien donc Jaja azana no star au sein de notre carrière na ye. Jaja chama ce que les lomo bani moka monani bani moka monana be bala yo otika musala na yo est-ce que ils a facile pour na yo? Ce qui me bala monani na bala ngai tika musala te mobali so amonani bala ngai akio pona sala de musala na za danseuse na artiste comédien akopekisana moko pe fona tika na posa musala na médecin na ngo eza vraiment passe pona tika tous les deux musala na tika vraiment bon eza vraiment passe mba so ko linga na musala na ngai ko so na bali eza te na tika musala na nga on va to lokana te pona wana vraiment nako bwana na vraiment libala so mbala obligé ngana tika de musana ngai nako va ko boya libala déjà chama bi akoki oboya libala pona musala na ye siko to koki oyeba théâtre
qui danseuse esika nini oyo se sentaka à l'aise oyo omonaka mpenza na mosala oyo nde donc esalaka nga nazala na mosala oyo esombelaka nga kabelo eletaka nga donc esalaka nga bien na se retrouvaka na kati donc ekozala mosala nini na kithéâtre na kidanseuse wana vraiment eza bavie privé na ngai wana vraiment eza bavie privé na ngai yo oyebango te ezaka nga momna oyebango so théâtre na ganya mingi so mpe musique na ganya mingi vraiment eza vie privé na nga mo nde nayebi nini efuta nga vraiment babi oyebaka ke nyonso efuta na nga bien so moko efuta na nga te na ndima nasala moko mais comme namona naza à l'aise na tous les deux yango nde na préfère avant nasala de mosala na nga soko ndo yo moko outa koloba si mobala monani opréfère otika na mosala moko siko opréfère ndeti mosani moni eza vie privé na ngai so mobala monani nde na omona na banatika oyo natika na oyo eza vie privé na ngai wana eyebika nga moko ça va jecha mabe yebi kaka ye moko donc tolingaki te vraiment mpe tozwa mwa ntan molai tolingaki bayeba kaka jaja chama aza nani jaja chama aza ekolo nini naza moluba nkombo deja ezolakisa bana naza moluba jaja chama ilunga naza moluba papa na nga aza moswahili mama moluba papa moswahili jaja aza moluba moswahili donc tokomokoma na biso na suka ya émission na biso mpo tozalaki na posa vraiment te tozwa yo ta molai tolingi tozwa kama keke tanto oyeba jaja chama aza nani si jaja chama aza nani soki okoki komodela fe na yo nayebi te soki kozala nini na bato bafanatike oyo bazolanda yo na Docteur Guillet le Bourgeois TV nayebi te soki modela fe na yo okoki kozala nini na profite napesa bambote na ngai nazongi su na Docteur Guillet le Bourgeois napesa su merci nde naomona loposo na ngai nde eza kitoko boye nazosepela na kasi nabengi bato nyonso oyo baza na banduta batashe na elongo mwa elongo na ngai nde eza non moi elongo na ngai nde eza bien sans bouton sans tache nabengi bino boya epa Docteur Guillet le Bourgeois bozala desi te akotraite bino vraiment sans vraiment problème bouton tache nduta ezala nini aza wana kaka mpona kotraite bino napesi bambote na ngai na mama chéri mama Sharoufa Chama wana vraiment mama na ngai ya batro napesi mbote na ngai grand frère na ngai David Ilunga napesi mbote na ngai na mama leki na ngai Bégi Lumière Bambi napesi su mbote na ngai ma grande sœur Elvine napesi su mbote na ngai Lorraine Chama Esther Chama Espoir Chama napesi bambote na ngai bajogo some jogo Alfi Mubalu napesi bino bambote napesi bambote na ngai na bafani nyonso bozolanda nga na lela bino ya batro napesi su mbote na ngai na camarade na ngai moko Sephora Mungwa mama Yvette napesi bino bambote vraiment ebele napesi mbote na Sada pesi Sada SD napesi bambote na nga vraiment ebele na jogo mira napesi su mbote na yo merci wana bambote na ye tokomi na biso vraiment na suka nakoki kopesa mwa keke dédicace na ngai napesi ma maman chérie Suzy Mujinga je t'aime beaucoup ma maman na lelo ya trop donc mama leki na ngai Nelly Mujinga coiffeuse monene ya marché de la liberté chez MK Chantal donc ma grande sœur chérie Plamedi Mwanza maman na Chloé grand frère propre Redi Kabe na lelo ya trop Rachel Masengo moi sa pembe akimisa ngongi na ndako na bosante base sociale mobimba na pesi ba gros bisous na bino président Van Kolongala na lelo ya trop mobali ya mwindo aleki liboki ya ngolo nelenge na pesi ba mbote na bino do na lela base sociale mobimba ya trop na lela bino ya trop ma copine chérie Laurette Rachel Mboui ba ma copine nanga tuna pesi bino bambote mon bébé chéri Chloé Mujinga je t'aime beaucoup mon bébé Christiana Bosongo mwana nanga Christiana Bosongo mon bébé ba gros bisous na yo nanga moko la reine du trône moi ça Djwaka moi Simbinga babi tous continuer ko s'abonner na Docteur Guillet le Bourgeois TV tous s'abonner to mona biloko a bientôt découvrir du trône na kati akomemelo émission et sepel sakabino babi oza problème attache nduta tempo quand de bomuna du trône dazelongi lisiboy babi c'est la grâce de Docteur Guillet le Bourgeois de azongengisa lo poso ya ba fille azongengisa lo poso ya batebele babi to
continuer kokende pas Docteur Guillet le Bourgeois il a solution à problème la biso ba gros bisous na bino le la bino ya trop on a lelo to suki wana na invité na ngaja cha mafia boakama ba bye na bino to le la bino ya trop bye bye to monani à la prochaine émission na Docteur Guillet le Bourgeois TV.